ndeko mwana mama yo oyolula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Moi aussi. Aza moi aussi. Bon, il y a des hommes qui faut pas filmer dans ce qu'on a la café. Oui, umeli wa mwana mwasi awumeli. Omonde bashipa ye ilamba. Oui, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous suivre en direct de Congo Millennium. Aujourd'hui, votre émission qu'une réalité vous présente encore une autre réalité qui s'est passée à Kinshasa. Quelle réalité? Nous avons assisté, plutôt nous assistons maintenant à une tuerie. On ne sait pas s'il faut l'appeler une tuerie, mais au moins, nous avons retrouvé une personne qui a été tuée, et non seulement tuée, mais Baboua qui est l'Issoussou, awa na commune Yalimete, na précisément na quartier Otobenga ka Kingabwa en face ya Pakajuma. Baboma qui est babomi to éviter Moutongo S Azamobali to Azamona Mwasi, mais ensemble avec la population qui était là présent, la population qui assiste à l'événement, ils vont peut-être nous dire ce qu'ils ont constaté, s'ils connaissent cette personne et s'ils peuvent deviner de quoi la personne est-elle morte. Bonjour messieurs. Bonjour papa. Yebisa biso to kuti awe sike événement salami moto yo akufaki mukolonini. Papa eza likambo ya kokamwa tozo komona likambo eza pasi parce que toza baleki nzela tozo koleka pe na nzela tomoni atropema ya bato toye komona ndenge bembelali e umeli na kati ya mai wana toyebi te soki pe liboma soki moto soki pe baboma kiye soki ndenge tozo comprendre do. Donc na kati ya kini ya Kinshasa tozo comprendre te liwa ekomi tambululu partout bisika nyonso na kobanga pe kotambola na banzela eza pasi ya komona mama ya boye baochi koboma ye babwaki na kati ya mai. Bon tozo regretter mingi na likambo ndengo wana na suki wana. OK, nous allons passer le micro à une autre personne. OK, merci ndeko yebisa biso awa toza wapi? Toza juste na poids lourd. Côté ya Sokobelam. Oui, tout ça côté Sokobelam, to kuti bino awa il s'est passé un événement. Mutu babomi babwa qui est na kati ya mai. To ça to ba mutu ngwa za mwasi to mobile. Bon, na komona ebo c'est comme si aza mwasi. Mais ko bomaye to ko en tout cas to éviter. Aza mutu liboma to aza mutu normal. Bon, il paraîtra aza mutu liboma. Nde tozo yo comme so azoloba. Parce que comme on a physiquement, c'est comme ça dans la normalité. Mais tout le monde est en train image. A coupé à tes illuminations tout le mais si mato sexe et eza et yabasi. Tout le monde a payé baju basaché bakotisi na sexe c'est comme si batunde babomi ekoboma. Bon ça moi pas si batu baboma e ba ko kayewana. C'est sûr qu'il y a ça mutu et ça ramala muté et nenga ko komidi ndizali na mai wana ya kufimba mo. Est-ce que azarama ndeke en même temps liboma akoko pe écouter na mai akufimba la moko. Ba événement ya boye se produit ça trop na kati na limité. Bon en tout cas awa makambo ezaraté. Alors toro senga na l'état ameka un peu côté sur ba police ba za partout moni entré ya Sokobela moyo. Ezala moment désordre et puis ba kuluna mo ba to ba za to vont l'insécurité koto. Faut ba tia poste ba souda ba za ezala ou si être mauvais à la route pour que et me capter sécuriser bateau parce que bateau bazo kufa tout ça ils vont bien té. Merci ndeko to moni pe ndeko ça pembeni on a du mal à définir asa mutaliboma to asa mutu ya normal solution
Mbote ndeko. Wa mbote. Yo posa esika événement moto akufi oyebie. Wa te juste to uchi ko beta bale biso pe to za environnement awa. Ikambo eza deuxième fois déjà et salement. Liboso ba bomaki mutu na kati awa o eza deuxième fois. Mais tozo senga na l'état na biso congolais. Atie la biso te quand même ba sécurité bazala. No ba soldat ba siati moko ezala pour ba policier mo bazala pe koto. Parce que tout le monde makambo mingi. Okokuta par exemple na salaire na yo moni ba kangi yo na ndenga makasi ba bomi yo pe bazwi mbongo wana. Yango to senga na l'état atie la biso tout siati moko ezala koto yo. Poto meka pe to za sécuriser parce que to za batu to vi ba pe na kati ya Congo. Yango le biloko eza deuxième fois déjà ça. Bazolo bakasa mutaliboma est-ce qu'il y a solo vraiment bakoki koya ko boma mutaliboma? Bon ndanga ni na ba ko boma mutaliboma ndeni. Soki eza mutu normal tokoyeba ndenge nini mpe bazwi ye bakundi na kati ya mai ntango mai esalaka kodimine nde abimi likolo na toyebi te soki aza mutu aliboma mais je ne sais pas yango tosenga na l'état congolais atiela biso ata siati moko awa e permettre biso toza mpe ebele toza mpe sécurisé mpe na la police. Oui, chers téléspectateurs, la population de l'Umete et précisément de Kingabwa déclare qu'il y a une insécurité grave. C'est pourquoi il y a eu des criaillements, il y a eu de bavardements. On ne sait pas le maîtriser, on ne sait pas le calmer. La population est exagérément fâchée. Bonjour Ndeko. Bonjour. Yopeto Kutio Awa, Penesika et Feneme Salami au Salakawapi. Nga ina zala koto te mais jusque là na poilu kota Iveko kuna. Mais biso to uta ko beta bale a kota na terrain paka nde to ko kuta na be événement o salama mais tozo regretter mingi po koto pena nde za surveillance a malonge à la raté ndenge nga na mona corps wana nazo mona peut-être que le roi na moni facilité mais nazo e batte que na yebi ka za mwasi mais wana zo ndiye ba bomie nde ko boma ba zindise wana po mutu tina aya bima na niveau o ase baby. Donc, eza moi passi. Pour mutu normal, jamais que atoza malade oki komitika na libulu ya maite. Donc, mboka nde eza bien te sécurité malongi à la bien te. Zinga koto police eza même musala malonga eza te. Ya moi population koto fatele melal donc l'état na fait face à musala donc ma trop pena donc ya loba mingi eza te l'état ka sa musana. Merci Ndeko, bonjour. Bonjour papa. Yo peto kutu awa esika eveneme zo salima ezali ndenge nini? Papa, net ngande na zabo na chauffeur mécanicien. Na lungwaka na libongo ba 18h 19h. Ko le ka premier jour mo na le ka ke na ki jour samedi na le ki ana zwaka grand désordre na liboso awa. Grand désordre na liboso na kimaka mbango ba botola ngambonga 8000. Batalaka 4 personnes. Toyoka kaka ba désordre o ele kakawa. Mais na likambo omonyo yo mutaliboma soka kwei na mai akokufa na ndenge ya bien na bilamba na ye mais oyo wana babomi ye bate ba chasser ezali c'est que ba kuluner déjà ba comme na place oyo ba kuluna oyo ba comme na place oyo déjà basila kate l'état oyo baza awa nzinga awa baza complice na bango po biso toyebaki ke millier oyo ezalaka millier nde ya ba jeune fille oyo basalaka mobulu toyebaki mpona bakuluna te mais lelo oyo ekoma awa oleka na butu te na mbongo ekomi makambo ebele kobotola bambongo ndeko oyo ezali micro ya Congo Millennium eyebisa biso tokuti awa esika eveneme ezali nini eleki awa papa molenga oyo eza Congo Millennium naza na posa oloba te batia biso bakura na poalu bakura te ya molili so batuti mutu na butu oyeba te boasuka na ntango boye mutu akufi na poalu otia so bakura na poalu biso okuma bamoto botia bakura na poalu na butu. Ok, merci chers téléspectateurs, chers internautes. Nous tendons petit à petit vers la fin de cet élément. Bonjour Ndeko. Bonjour femme. Nino Sanango Yako Bakisa. Tozo Bakisa Boye. To ebite Marambo Tozo Lobela. Batu na biso bakonzi na biso gouvernement na biso. To ebi vraiment te so bomona biso basoso. Obe bomona na biso bandindi. To ebaraté. Po à chaque fois likambo zo kwea Tozo Loba mais solution zo maraté. Poilu oyo eza prince moko yebani makasi na Kinshasa ndeti ngai na uti parler na osa physique siko na vélo mais na yokuta mutu adaye chaque fois na butu so lekia mwinde ezalaka te donc eza lokola ba désordonné nyonso so ba uti kosa ba désordre nde bayaka nde kovanda nde koto oyo omona donc ba coin oyo batia neti baonatra oyo bazamba wana bato balinga kovanda naka bato ya désordre na butu bazoyiba batiombo bazosala nyonso balingi gouvernement na biso bino toyebi ke bokoma na balar bozwa bambongo bozwa bamituka bandaku banini tosengi bino bambongo na bino te bolia na bino mais boyede batu petit peuple bazala ne fiske na courant so baza na courant ba désordre oyo kozala te biso tomesana banzala toboyi te
mais baebemba bozo sala biso bien te batu bazo kufa chaque jour. C'est quoi ça? Hein? Ok, merci. Nous donnons la parole à notre maman qui est là et nous pensons qu'elle sera la dernière personne. Madame qui est maman. Bonjour maman. Tolembi place tolembi bibembeleki na place oyo tosala nini ko bobo malapoya nini balokota batuka place oyo tolembi vraiment toboma na mokili toboma na nini. Ok, merci chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Comprenez l'Angouema qui est là, la population est là, la population est fâchée, la population est énervée. On ne sait pas comment calmer la population, mais oui, ils manifestent cette grande colère juste parce qu'ils viennent de perdre un citoyen ou une citoyenne congolaise. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur Olivier Divididi, les chocolats chauds au micro, Bello Belcam. Et si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à celui qu'on appelle les boss fantômes. Et là, moi, j'ai profité pour saluer celui qu'on appelle les vieux qui assurent, les vieux désirés qui en béni. Bye bye.